Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, Bisopi ça va bien, Nzambe azobatela. Voilà la famille, les luna bino recette ya ngai. Voilà, tout découvrir ensemble. Voilà la famille, awa tozana ngai na biso. Tozana mafuta na biso oyo, yango tosalela. Tozana mungwa, so tozana ngo besoin, tocha. Tozana mbisi na biso ya mungusu ya kokauka. Tozana assaisonnement na biso ya poisson ya blessing flavor. Ba promotion ils ont continué. Voilà pour na ba fête. Et puis tosalela pe assaisonnement na biso ya légumes. Tosalela litungulu, tozana tomate na biso mbale, tozana katikati ya poivron na biso ya rouge. Tozana ba pilipili na biso, tozana ail, tozana citron. Tozana ndembi, tozana aubergine et puis tozana poisson na biso ya malwa. Voilà, avant to banda to nous assaisonner na no poisson na biso ya malwa, tozo ça l'assaisonnement na biso ya poisson ya blessing flavor. Voilà. Tozo ndambu, tozo chande tolobi promotion ils ont continué pour na ba fête. Donc surtout comme cacao les premiers ou les début janvier. La promotion ici le que les a pris normal. Voilà, tu que ngai na biso to tina ngai na biso na nettoyer yango parce que ils en ont pas singa ya mikie ya pembe bimaka wana ya mikie vraiment so tirer attention te au mona ngote na bandi okata on peut za vraiment minene milai na bandi okata on a ciseaux batu musu ba nikaka mais nga na préférer konika te so préférer onika oniki menga na préférer konika te. Voilà tout ce qu'on kata ngobongo tozui mai totie. Voilà, après toke chango ce qu'on a réchaud toti kango toka et lemba avant tout les kana étape mususu. Voilà la famille na demi aubergine na kacha na katikati. Voilà, donc ça la demi aubergine pour la quantité ya biloko nanga. Ah, tozana poivron na biso tokati, tomate puis na ail na biso tokati et puis déjà tobandi okata aubergine na biso. Voilà, tokati aubergine na biso. Biloko na biso nyonso 4 oyo tozotiango na mixeur tonika biloko nyonso na présenter bino. Voilà, awa tozongi mafuta na biso échauffé tozokalinga poisson na biso ya malwa. Voilà, totiango ekalingama. Après tozoleka na étape mosusu. Voilà la famille na biso totia na moto etoki na kata ki on a saison de tomoni mais na obeta on susu mo moke nde déjà na kata ki on bungu epesa na nga mosala mingi te po kata na ki déjà na zo tout on du susu ndambu pona ilemba. Voilà pour banganga yo to sombaka oyo ezaka makasi. Voilà, après on a tout ce que tout anganya na biso na changer nzungu na chango na nzungu oyo. Après na kati matungulu na ndembi na tie. Donc recette moko simple et facile, so za on a besoin ya mutu pasité. Voilà, tout tie. Après bilo na biso nyonso tonika ki aubergine, poivron, tomate na ail tout tie. Voilà. Après awa tozana mungusu na biso pe to nettoyer qui déjà bien to yokotia mungusu akauka totie et puis mafuta na biso ya mbila oyo bat Angleterre au na Asda, Tesco, Sainsbury, moi ba shop ebele. Voilà, so za nango tokotia mafuta mbila mokie ou soit moi luta ya mbila mokie okotia huile mokie ou bien mbila mokie. Voilà, totia na moto totie mai tokotia na moto. Après tozo faire assaisonnement na biso ya légumes totie na mokie. Voilà,
donc so oza na mafuta oyo otie mwa mbila ya mokie ou bien mwa huile mokie, donc natika mafuta mokie. Voilà, totika sikoyo etoka. Voilà, wana biloko na biso etoki, tozongi. Voilà, biloko na biso ezotoka, tozongi. Tobaloli. Voilà la famille, après avoir kobalula biloko na biso, tozwi poisson na biso ya malwa, tolongola ye mikuwa, toyo kotia, totie na pilipili na biso, ba pilipili na biso. Voilà, totie. Toyo za mungu wa ndambu, totie. So ekoki te tobakisa nsima. Parce que poisson peut être assaisonné qui a un assaisonnement donc totie moi mokie so ekoki te tobakisa nsima. Voilà, totika yango etoka, tozongi. Voilà, biloko na biso etoki bien. Voilà, tobaloli. Après nazwi jus de citron na nga nazotia, natie citron parce que nasokola ngai so sokoli ngai wana nyonso ekenda nango. Voilà, mpona kozongisa ngai wana yango natie citron. So olinga ngai makasi, otali quantité ya ngai na yo et puis combien de citron okobakisa. So olingaka mingi te otie moko ou bien otie moko na ndambo, donc yo mo otala otie na ata moko na ndambo ou bien moko otali ndenge olingela ngai na yo ezala. So moni ngai ekoki te obakisi. Donc voilà, donc so tosokoli ngai oyo tosomba oyo déjà ya ba surgelé oyo soko sokoli yango ngai ekendaka. Voilà, raison ezaki parce que na trouva moi ba biloko mwa mike ya pembe. Et voilà résultat ya ngai na biso yango oyo simple et facile, complication te. Voilà la famille, so posipe na vidéo, aimer, commenter, partager et surtout sur le liboso pour vous sentir quoi s'abonner, quoi activer cloche de notification pour permettre à vous avoir les manières sur la skatang et côté pour n'aller l'autre sous qui a wanda mais là à continuer à rebattre la bino tout côté n'emballage. Bye.